bacha ndenzela ya béton badouble ozo comprendre mais jésus okende bongo nakoloba boye naa na posi ya koloba ebele te visibilité ekozala kitoko te mena oloba boye olinga te santantu motombele mpo fotokokisa mission ozaka atindaka na mokili watindaka faci yango wana ifo yakokisa yango me yango ezosalama na guverner na biso moko alobaka mingi te azalaka kimia mwana mobali aloba mpe mingi pe te balobaka mpe mingi te kozala kimia me mosala nde emonana ozomona toza na pouvoir ya kokende boite kolala banuba te misala emonana makambo esalama. Je vous salue. Vraiment, merci pour la confiance et fidélité pour Pesa Rabiso dans la chaîne. Merci pour la confiance et fidélité pour Pesa Rabiso dans la chaîne. Nika TV. Et moi, mais je vous salue notre boss et notre cordon. Voilà. Oui, monsieur Rabiso, de la Rabotongi, Nzela, na président Fati. Na cadre toujours, il y a développement et un programme. Vous allez à la carte, il y a Zando. Donc, à Zando, na Wakadi, Nistani Msezo Salama, na France Kasamu, Nistani Msezo Salama, société na biso sa promesse nde bale kosala mosala awa na kati ya Zando na Wakadini me na kolasangisa ngo na ndambo ya plateau Nistani mpe baza kosala mosala na ele ya likolo. Voilà, suivez les images avec un temps junior netos là baosala mosala awa na kati ya Wakadi na kati ya Zando eza banzela oyo bofasute ke botapota Zando sans problème kolanda nde mosala kosala awa na kati ya Wakadi na chef de l'état na gouverneur de la ville par contre baza koassurer mosala awa. Suivez, on se retrouve après. Merci. Bisogna avere giocare ma c'è niente, più non è per capire. Bisogna da vai mi sta là. Dove stai a fare? Mi imbarazzi mi esame, ti arriviamo pure.
nabengami na kombo ya joliliwa na sepeli mingi mpona veni oyo ndenge ezolata sisirobe omoni eza axe moko eza très important kouta bokasa soki ye esili ekodégage bokasa eza axe moko ekokuta na ti na rwakati donc eza très important mpo bavoi nyonso oyo ezokende ezokwamene vers zanu ezofuwa donc yango vraiment tomona misala alors bandeko na nga bokutete misala yango oyi olata si bafloti aye na zando alati boti awa mpenza tosala baati nyonso ya zandu ezolata babilamba sika bilamba ngo eza kutu bilamba te beton po awa te ozwa beton donc nde toza boye misala ezosalama sans doute kala mingi te baati nyonso ezokoma kitoko en tout cas coup de chapeau tozokunda mpe na banzela en tout cas muta distraire yo te oui babi batransforme na point d'oreille mais nzela nde ekosala ke biloko madamase ekota nineti en tout cas soki baaccesi transport yango moko etika mpo bambuteyage ekine mais nzela eza vraiment primordial merci vraiment beton
biso banga mpasi kobatiro te ye mpenza nzambe santa tokotombeli ye mpenza 80 mandat oya koboya asala mokili 80 mandat baci beto eloko te wana mapapa eloko te wana eza idéologie foni wana mwana motel kisekedi donc fin mission komonaa tata nakosala humanité alors seke makambo eza bien bayuma mbokanga manga na bino mpona bino borefe so bozolota etali bino ababaki nzambe apesa chance ya kokona na motu po azolinga ye te mpo ayeba ozala kati na ye yango lelo tomona yango bakanga koi ata miso atala ye te bango tu wana bamakalekale donc po bokambanga na bino kopesa motu chance asala makambo na ye parceke atie boyi aza na mission na ye fosala yango ça veut dire ezalikama mandat te eza na olikama mission oyo eza mission ebina kwa mandat aza na mission na ye mandat nini po asali te mandat liboso yango esili kaka bagere bani bani sikotoosali mosala ekotrabaye donc il est là 80 mandat mpona biso mpe mokongole tolingi ye tomarchaki ya bomoni bino moko ke totamboli mpona président na biso tosoutenir ye mondela comprendre ke nosike peuple alingi motu na ye
c'est le prophète Sylvain, prophète international, prophète automatique. Nazolobela awa na makambo oyo etali musala ndenge ezosalama. Donc c'est-à-dire que pouvoir nyonso ekutaki mpa na nzambe. Il faut yeba bongo. On ne force pas la nature. C'est Dieu qui choisit. Il a choisi Fachi Béton. Je vous dis ça. Fachi Béton Mugishi Muntu. Misale zo salama, tala banzela zo salama. Banzela wa biso tozalaka nango ezalaka banzela ya ba chinois. Banzela mo repona ba ala biso osombi sapatu na sima nango ya kola de sapatu wana okotika na mai elungwe talon. Siko awa ba acha ndenzela ya béton. Ba doubler. Ba bi béton ça mais Jésus qui est bongo. Na koloba boye. Na na posa ko lebe belete. Parce que visibilité ko zala kitoko te maintenant loba boye. Olinga te 130 mutombele po photos ko kisa mission. Oza tinda kana mokili. Watinda ka fachi. Na yango wana ifo yako kisa yango. Ebo ba ochate ba bi sale sama te obi saba yu mala na. Mais yango ezo salama. Na gouverneur na Msombo. Alobaka mingi te. Daniel Bumba. Azela kimia. Na ministre mwana mobile alobaka pe mingi pete balobaka pe mingi te. Foza kimia me musala nde emonana. Ozomona. Ah tous na pouvoir ya kokende boîte kolala bate. OK. Weza pouvoir so ya kopesa makambo. Misale mona na makambo esalama nde. Oya kala wana ya bakebwati wala na banamba otindisi bana bapoto kiso yibimbo kwa leta eza oyo ndete mama musala nde musala nde bwali bwa chitunga nde babongisa nde ko jangoyo yebisa bango bayoka panzaka bango 18 ans de pouvoir esali ni et puis nakoloba boye tala Zamba camarade na yote frère na ya biso ma sœur na biso boye Zamba camarade na yote hein babundisa kan Zambe te yo bundisi Fachi obundisi Nzambe ozo kango peta bango biloko bayoka bambola ba yo bundisa Fachi ba Nzambe mabanga minene tulinga bazoba kayas bazoro 80 baza ko bazona kati ya compte na biso tozali na kati ya wakani na za kusaidia kusama na tout ça commerce grâce à chef d'état na kumana za binde basepe babongisela biso za transipino dernièrement wa aussi la tout ça na kwa Kinshasa awa na plateau et leo to la sabino awa na kati ya wakani na za kusaidia kusala mawa na prince ya kasa voilà hôtel ba imagine kusaidia kusala na wakani na za commentaire à côté des parce que j'ai été à ça pour ça là c'est ça ma wakadi c'est ça ma plateau c'est ça ma commerce j'ai été à ça pour ça la finance pour ça dans un de aussi là bah tout cas elle est sans problème sans problème banyo kamate bashobora banyo kamate mitu kape et nyo kamate bana na suka émission ça na kata show na suka émission donc ça na bino au s'abonner pour aimer pour commenter pour partager pour le belage peut-être nga ça ko ça au fur et à mesure que ça na biso ezali et dans le sac ça chanter dans le sac dans ça quoi na ça na kata chanter mabanga ils ont compartir la sac et voilà du coup je m'esquive vous allez n'arrêter de chanter de bien vous allez commencer pour ça là-bas parce que je dois bâtir assez pour mon lien et vraiment que ma maman sent que qui ça déjà vraiment facile et ma maman sent que ça autour awa donc tous mes tomates tous mes tomates c'était pour pas ça c'était la bâtir assez parce que on a quatre wakani au bâtir bon dans on
bande kosila bozonga na kati ya zando botika prince vraiment ezala vraiment bien ezalaka juste pour la circulation ya mituka bala tomona suka émission botelaka pa réflexion mais de Londres botela tonton junior cameraman Victor et Gordon aussi botela tonton Mobaka Songo mon vieux je te salue et botela papi Adunga le grand joueur je vous salue papi Kelly je vous salue Malila le champion à Londres je vous salue sans oublier Charles Grand-Togo ou à l'agence NS sera avec la puissance de la famille Nara, famille Moutou, famille Boïga. Je vous aime beaucoup.